omoni karo écoutez cher ba artiste msusu bana ba sixa danger bana banzembo zo beta danger mais makoki nde siko ya kopé mabenda boy on tu as vu la polémique là ba petit na maman sana bon na tu as vu na polémique était parce que mutaye ba jour à programmation ezaka kulutu na papa mbanda yembango Abi sa ikenga bisiko benganga Rubicon. OK. Abenganga siko Rubicon. Pour eux ezali pona o ba benganga retraite. Sans trace. Donc ya mombambale et yaki pona ba kokota kota ba zamba koluka ba biloko belé pona kosaka misala. Toye pour te fêter, rendez-vous na kibo papa. Bon déjà et c'est un succès, c'est une carrière à moto. À ça là déjà est belé. On t'a l'acceptation que Missa Roba la moi c'est mon délai. Que moi c'est noir Robin la mon délai linda. Donc biso c'est bon. Sans complexe. Moutou ka bon côté. Papa la chanda ye. Non ça non le banolo mara. Aki azong pa bango. Bébé chanda papa bango ye. T'as ça ba film nyonso bien na papa wemba ye. Missa papa wemba ye. Mais président, nanenga mabete. Ba caro na poto. Na ba dépense tout. Na ba combien? 80 000 sans que na loba 80 000 $. Viens na biso marai yewana oh là là oh 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 là champagne bakendaka na edoué. Bandeko Bobolingo, yokelanga eloko oyo. KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique. Lokola, whisky, champagne, vin, PMI Susu, bazali koteka ba boisson non alcoolisée. Lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Oza mobimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Eukani. Ngamo na mema bango na mikili. Bon, biso Le 30 juin, moi, trop tôt. Le 30 juin, Penato, c'est Libaya na Martin. Na Tongo, Penabiso, de Silisi Maramba Martin, le 30 juin, na Tongo, groupe traditionnel, on a tout autofan d'ici. Vesa la terre. Le 30 juin, sur un événement. Ok, bah, c'est le Nini. Naïbité. Yanayo. Yemoraye. Théano, Venavi, faut retirer à Libaya. Tu sais, le 30 juin. Naomi na TV non na cause appelle c'est bon moi au Jeep c'est mentionné ici pas dire total Rubicon donc Jeep is from here et na besi pipi ko ba kumba bien au ko ça anything everything here nyon feza awa ya bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali
kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Cuba, Sissi. Vous présentez quelqu'un reste pas. On va te Cuba. Kumba. Ah. D'abord, on va bazande batokiba. Bah oui. Ah, il faut passer pour il faut te bapena. Va passer ça pourquoi? D'abord, Kofi va copier pena marambo ya Kofi te wendo après. Bah vieux calé. Grand calé. Bah grand calé. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, awa, bokokuta, biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est Net Moma, ça dépend de l'ère à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre Valdita. En tout cas, bana poto, bana mokili mobimba, toye. Bis toya kaso maramba lobe les alindé na sarabino chaque jour. En tout cas, tozabongo na commune ya Gombe et Sikapi. Toye ko talabongo kulutu na biso papa ya bato belé ya bato belé na kombo ya papa Marai. C'est musicien oh wapi motema maman Linda la Suissesse. En tout cas nazanga mokote nazabona Ken Pia nazabona Fifi wa Stone la bellissima. En tout cas masolo nyonso toroso la ba découvrir tout à l'heure. Tirana bien Ken Pia pour commencer notre communication. Ken Pia Magizembe, bonsoir. Ouais, bonsoir Valdi Tamboué. Bonsoir Bandego to balanda biso vraiment to banda mbote pas prophète Emmanuel Dodi. Mon ba bénédiction zo sopanabo. Il faut qu'on remercie ba sala nzambe. Bango bazo aider biso na mabondeli. Vraiment prophète Emmanuel Dodi le 16 juillet tozana Fikine mobange na événement vraiment ba famille tout ezana ba problème boya vraiment ça la biso bien. En tout cas merci Ken Pia toza awa
esika wapi kulutu na biso marai azali kovanda nayebi te avant tokota non mon commentaire noga moke vetika na kini tonde bon vie marai Valdi Tambwe na oyebisa yo jour à programmation papa wemba yemba programmation ezalaka na Kinshasa kende na yo poto renye na yo sala nyonso olingi mete otuna bilana un jour osala nini na mboka ozo comprendre donc il vient na biso marai ya dondora te bobeta bino basal bosala ba activité nyonso to bosala ba base ye base neza mapangu biloko ya silence ye base neza kaka sombi atongi sikoyo tosali na vie marai moi ba descente trop ya kotala asombi koto mais vers l'obité il faut siko ba import siko ba ndokita yango moni lelo to célébrer moi anniversaire ya car na biso asike oti okota ya vie na biso marai oyebi ke anniversaire jour moko na oyebi so Valdi Tambwe bina fila yebi makambo na lingi na yebisa tokenda na bina file Turquie bina fila ki obeta concert en tout cas bana poto vie na biso marai aya ko soutenir jeune artiste na komba bina file azwa délégation ya bana Suisse akita na bango pena tina Turquie ayo soutenir bina file na sens nini atali jeune oyo ayesi quand même makambo azo sala convaincre bana bele a poto vers l'obité seul moyen ya kotia bina file po eza ko memele délégation bato en plus ce vieux jour angwa ya kaneti na nguma azo sanza mbongo na poche. Ah bon? Parce que mbongo epanzana na podium na niveau moko dega. Moi si n'écoute mère na biso Linda. Oh baloba marai azui danseuse a commissaire moi si na e a memele babo tout belé. Oh que vient na biso marai ti azwa mère na biso Linda via zalaka na maman na vision jeté. Si. A santara ke na moi so azan étoile. Les balles on be oumeli. Les balles oumeli kasimu étoile te moi so azan étoile. Depuis mère na biso Linda ya to mona pena couple pena ezokende babandi na chantier moko bakomi na 3 chantiers donc nga ba chantier o esi na moni na misu nanga biso to nga kokosa te eza 15 so o vie mara ya bombela nga wana na yebi nombre te mais o nga na yebi eza 15 en tout cas na pesi mbote ya trop na mère Linda la Suissesse donc il place aux ans moi si à ma pambolo za moi sa bénédiction c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur très bien plutôt donc Linda aza bonheur ya bana basi oyo Bible lobela on se comprend donc les lots sikoyo car eza déjà car eutio koma on moni caro écoute cher ba artiste msusu bana ba sixa danger bana banzembo zo beta danger mais makoki nde sikoyo ya kopé mabenda boy. On tu as vu la polémique là, petit na maman sana. Bon, non, tu as vu la polémique parce que mutaye ba jour à programmation ezaka kulutu na papa mbanda yembango. Jour à programmation na Kinshasa parce que vie a umeli petro na poto. Si. Mais à la kisi bisoka ki poto na kenda ya buzo bate. Via zaneti team sika bengele. Via zaneti baba na poto kako batonga na mbuka na biso. Donc en tout cas félicitations. Roger Ndonga voilà. Donc il vient félicitations naï. Amobali pena. Ambe vie wana. Non, ve marai. Akoya na eka te so la ra ça la biso bien. Et ça la biso pena bien. Ve boni. T'es na bengo souviens t'es na bengo baron patron. Yo solo na combo artiste. Yo patron ya jeté. Ken piana makizembe. Asepeli po yoza pena famille palais. Au même moment selon on a ndenge pena ilongo bani biso ba polémique te mais il faut quand même toper ça exemple pas bana au bala sima une motivation le woni ba osala on a toujours repé cet exemple donc ngayo na yena Kinshasa na zongi siko Kinshasa na zongi pourquoi pour na moni pe moi biloko belé zali ya mike oyo tozo mona ke il faut to bongisa OK et on a to koya ofana Kinshasa ka pamba boité il faut ko bongama et on mona ke mo ba chantier no zolo balobana et on a to bongami po siko to zonga po to sa misala voilà donc na yende usa musala Kulutu marai. Lelo na santa bana que c'est clip ça monke na monde de musique. Mais stabilité zakaka. Et c'est dire quoi? Bon to c'est clip ça pena tenengo zoloba. Moni monde de musique to bundi trop.
Alors combat autosala qui ezaki pona ba jeune na biso bazwa relève. Alors sikoyo biso to bundi to zuina ba coup ya danger où sala ki to zonga na miki to kene ko se préparer pona ba retraite na biso. Na ko linga tena fanda kaka bomo na kaka me vio ana ku tutani ka to kufaka boy pauvre ça elote. D'où fallait to mi bongama pour to ya pona retraite et puis to soutenir bana na biso oyo bazongi si musique na biso na niveau pour er mona comment na souci so na fa na mikeli na mona kaka ba couper décaler ba biloko mo boyezo le kana ba na Trace TV ba biloko belé biso ezate donc na ki na souci je me souviens ça qui ken na mi me souci za makasi ndenge to le katena ba chaîne wana d'où ba petit na biso pena ba révolutionner. Donc bravo, nous avons fait bango penda balongonia, bazong si musique na biso lelo monde zo lobela musique. Et puis ndenge rumba na biso ezui place nango ya rumba. Donc biso siko to yé lokwa musalo to saki ba passion to mona ki be fort. Oto saki to siko to fanda poto gérer makamutu pour makamoyi kene pe na ndenge moko ya ba norme ya bien. Ba réalisation nyonso chiken pia na beti masola ba chantier nga na ebio ke tout to sola en coulisses liboso caméra te yo am da silencieux linga ngoma mso banate na ebite lelo autant yo mo souligner que ezape ba exemple autant msubana ba leki ba romona et puis ça on peut goûter mso ya ko bunda ko luka lelo na ebite lecture ni go sala mamu so ken otolo ba tout à l'heure. Ben oui parce que tu en as besoin nous ya ba salle ya ba production. Alors ba salle on a lelo ba to ba otala ba salle où ya ba musicien professionnel. Bazo tala ba salle ya ba musicien ou baza ba amateur te ou bazo banda. Biso soki to koma ba marai to baneno na ba cabaret lioto. Si. Kuna ezalaki te o wana pe ba viva eza nango ba bazai ko eza nango mais biso to beta na cabaret lioto na commune ya Kinshasa. To alaki pe na mwa ndenge moko boye na secteur wana. To ju force wana etindi biso siko to akota na ba et pas ba cour des grands. Donc bana pe asiko photo préparer bango to tika bango ka te bazanga na chômage ba lelaka a un orchestre ba benganie tam so orchestre mo mona 50 musiciens yango to sali salle mo to ça na kati ya ngiringiri oyo to tia matériel to tia instrument pona ba petit na biso amiki bazo banda masolo ba ka ko beta ba se produire yango atina to zo ki chantier wana ngiringiri ve préciser que salle wana za yondo zotonga ngo parce que batomso ba boule via zo louer en tout cas zotonga na zotonga sala wana uza sala munene te ba cabaret li to pe ya ki ba sala minene te mais loko uza na matériel na uza na studio ba petit na so bazoya baza ko se produire biso mon peut zo produire bango et petit à petit siko ba komona ba ko découvrir bango nga ba découvrir nga na cabaret li to uzo mona sino te ba linga pe ba yebanga te na sala yango na toujours linga toujours saka même histoire donc to sala sala on a ce que sili bon on a to benga de toute façon bino ozala to benga biso beto zala kana chaque na to sala bongo eza idée moko vraiment constructive ya rosaranate surtout pour la culture na biso est-ce que betaki moi tout na ministère de la culture te ba chape moi loboko na sima marambango to ke na ministère de la culture to ke ina te pour l'état ngaka na mona pe moi be réalisation oui donc nous tout ça réaliser ba projet wana et puis au moins nazoya ba kwenda futu ke legi trop so na biso kake na moi 2 mois oyo magizimba webi sa oyo na beti 6 voyages si donc pas ya komi komisate mais ya ba faire ole kamusinga ozo ke nozosonga même saudi ezo bakisa makaka asina bala jeune na bala stone donc yé mutadoro réveiller ba masolo ba magali atakwa ba mère na biso bazana na kata staff donc tout ça donc ba to pesa mo ba idée ba conseil kitoko quoi otonga ba palais na gauche au sala salle na droite mais les lots sous maman mituka oh pourquoi na tonga repa na ngafora bi ba vie wana le to tombola la musule so mususu si on l'était de côté ça le panga bi singa bi moni wana yaki lobby abi sa iken nga bi siko benga nga Rubicon abenga nga siko Rubicon po oyo ezali pona o ba benga retraite sans trace donc ya mombambale et yaki pona ba kota bazamba koluka ba biloko belé pona kosaka misala biso zoara eloko ya sentiment ya misala pe so pe autoroute ezaki na mboka me mandaka mambisa mai ozongi ya show na ngai so na kutana président de la république na biseka tia biso ka autoroute ekata Congo mobimba
parce que les autres bon biso apoto za autoroute wana kolongwa na nord et na sud longwa na est et na ouest. Ah ouais. Ce quand tu autoroute na ngwana talaka ne to ala to kotika na plan oyo. To kendeka bandundu titre no koma na est. Webi combien de mbolo to boma na nzela. Ebele. Surtout que côté Équateur, webi combien de miss to golia. Mais ce ko bato akufa nzala. Mato. Donc to lingi ba nzela ne fungwa mapenga bino mo mona ne kongo ko bonga na seconde. En tout cas, tout ça, Kawana. Fifi sur Stone. Fifi sur Stone. Alors, petite sœur, t'attends moi ça banne tous ces mecs pour belle sœur. Ah, écoute l'explication exacte. Bonsoir. Bonsoir Valdi. En fait, na la commentaire est belleté pour nous y a ma président boy. Tu toi né 5 ans. Blaise Boule a un moment boy. Rendez-vous na Kibotata donc yangoyo. OK. Blom se senga ce moment lo baité parce que toyé pour te fêter rendez kita. Rendez-vous na Kibo papa. Boy déjà et senga succès senga carrière à moto. À sala déjà est belé. Mutala accepte que misa ko bala moi c'est mundele ye. Que moi c'est noir ko benga na mundele linda. Donc biso c'est bon. Sans complexe. Mutu ka bon te papa la chanda ye. Nyonso na olo bana olo maka. Aki azongi pa bango. Bébé chanda papa bango ye. Mutasa ba film nyonso bien na papa wemba ye. Misa papa wemba ye. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mais malamu pe ya fachi beton ezaki bateau tout po bazaki libanda o bano se sentir de fin un peu lokwa balongola ba on a histoire ya musique autant za président na 6 ans ya papa Wemba na Pullman donc déjà azana ba activité nyon depuis qui ne comment non chez pour les panaye à l'accepte no mambutu ya malamu tapesa no mo mundele awemba na kongonde mutayemisa mwasi mundele na lingala ye yo depuis na gamba ka ba pondu depuis azonga pe to lia ka pondu linda pa la lelo ya kitoko makasi na bepisi mutuka oyo nanda fote ko za na succès mais boye pour un nouveau modèle et puis ça sika et puis ça non a matricule très bon yango wuti pe na gati ya lingala ici na ba image to la sabina on linda za na ngo sto tochaki fifi wa tochaki na matricule moko anantanda tochai matricule moko anantanda le temps que elongwa bome ko machapo ko longwa boma ko yati awa sa matricule et ça la fo parce que to so matricule to longola matricule ya bon mouvement boy to chekaka mais voilà siko ya matricule na yemo konde. Donc il lobby déjà ton côté c'est démarche après 2 semaines matricule na yemo kwa côté. Voilà donc on est tout monde moni mutuka ba enjoy yango eza mabete ko somba mutuko de ba kumbi eza par rapport à makoki mais ceux qui n'ont pas cette occasion faut yo kane présence au Cabredon ya sike tambolate et puis to panzango champagne pour ngalinga champagne rité wa taebi to panzango champagne et puis to lia to meli tembeza la randesko na kati. Na kati ya mutuka. OK, whisky ça va ya fiston moko et puis grâce te mon pele ki na zoya. Donc to yo fêter na stone ndoyi na nga master na nga ndeko na nga. Voilà.
Voilà, je vous présente mon petit frère Valdi. Viens ici. Non, moi, ça va avec mon colo. Voilà. Naoumi, la TV, non, on a fait. Bon, moi, on est au Jeep. C'est mentionné ici. Pas dire total. Rubicon. Donc, Jeep is from here. Et on a petit pipi. Quoi, pas qu'on bien. Au cours ça, anything, everything here. Nous faisons ça. Yeah. Donc, voilà. Ma ligne, il y a faux. Il y a des gars. Nangambo Rubicon, hein? Comme on a il y a mon présent quota pour ma camboisali. J'aime la couleur au fait. C'est le gris, hein? Ça c'est le gris, hein? Stone. Linda, oh gris, hein? Ouais, grise. Grise ni valium, tu es bas français, ma grise foncé. Grise foncé, hein? À l'italienne. Ah, dis non. Voilà. Moutou keza boye. Bon, présent, bon, mais présent, c'est un salaire bien. J'aime ma casse, si pour ton atobimina présent, boé. Présent, ok, n'est pas, il m'a n'est qu'à gêne. C'est une côte à Anat. La côte, il y a la foule en moi, la côte. Décapoté sous. Danger. Oh, prenez Nicolas Bougana. Décapoté Nzambe. Déplace. Déplace. Malili yango malili ate bokangi boye. Ngasko nazo kokate po malili eleki. En tout cas kitoko. Aste moya kota mwana. Mwana yako yoka Rubicon. Rubicon. Yeba ye. Mwana yo na sima na yo. Kama sanga yango. Bayi na verre mo. OK. Mabila s'il te plaît. Akoya pe koto. Ah, ya mwana yo kota. D'accord. D'accord. C'est ça. Rubicon, ya petit. You moniam. Pesa malili makasi boye. Ah, so ngo kata malili ka yo, so po ngo kata makamu tu yo tamusa de aka. Oyebi o so chi marche arere o pesa yo. E go l'action na sima masolo ndenge zalaka. Ezana ba bluetooth ya makamu tu donc ndenge ezana même na nini auto benga nini plan pour na oyekola pour na ville quoi nini GPS ezana makamu tu. Donc dans la donc na ba mo il faut to zala. Comme clim, climatiseur. Oyo ko chauffer ba kiti ba nini. Tout donc il y a tout quoi, il y a tout. Nabi hein? Nata frère. Nata frère. T'es dans démarrer na zampe muta ba pétage. Non démarrer, yo mkolo camarade envie, au démarrer. Obini. Donc ma solo yango yo. Mais président, na ndenga mabete. Ba caro na poto. Na ba dépense tout. Na ba combien? 80 000, sans que na loba 80 000 $. Nyonso na biblo nyonso. Ndenge yeti ndenge mona bo 80 000 $. Parce que toto ndambo mbongo yo. Musique to kipa non osute. Mbongo uti wapi? Benga nga héritier. Héritier. Ah na yebi. Stone naebi. Linda betelenga. Ezui. Ngaza héritier ba congolais nyonso oyo basala bien na ba européen. Donc récompense ya ba européen par rapport à ba congolais oyo baza sérieux. Donc il y a grâce à Nzambe. OK. Mais président na nga vivre ça tozongi muke belé pe sikoso OK. Na mbonga moto ezate. Ya yo siko ba mono vo jalousie te. Mais tali bango soko ba champagne. Champagne. Boya. Champagne efongwami déjà balobi to fête chaka viens na biso marai ye wana oh là là
Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Champagne bakendaka na edoué. T'es mon yaka. Attendons un peu, c'est du champagne alors, non? Pourquoi champagne on fait ça comme ça là? C'est plus d'aller le boumou. Yaka. Oh, tu as pas retard. Oh, yo tambola boy. Na tentation ebele. Yaka. Simba. Ma ville yaka. Ken, mouluge zali. Bien. Champagne est vraiment une surprise. Ça là, boy. Faut qu'on aurait mon bal na yo mutapia ra via pia kwa isengo. Donc à un moment faut se payer boy. Voilà, et ça est bien. Oh, champagne de ana libumu eswaka. Na nzoto mutu. Bon mutu koyo amelio biso fait tomber. Qu'est-ce que moi mon panzi? C'est quelle marque? C'est Mercedes, je crois. C'est Jeep. Rubicon. Mais viens, il me doit poser ma question. Grâce Temo. Oui. Bonsoir, non. Bonsoir. Bonsoir. C'est Madame Grâce Temo. Ah ouais. Ouais, t'as tout le monde ça banne. Non, quoi, voilà. Bah, tu le balilo, bah, moi, en tout cas, bête, camarababi, derrière, derrière un grand homme se cache une grande dame. Une grande dame. Franchement. Côté la couple, il y a couple na biso marai na maman Linda la Suissesse. Oh, abi bate belle baloba. Ah, maman Linda la Suissesse, on dit na yo kaki pa na yo, hein. Si. Naston. Ou danser, boy na boy. Obi ke père na ngana, pe na père na mo ye pe ka so ka danseuse. C'est Richard qui engata le fleuve qui engte. Ce n'est pas dans un sens péjoratif, mais au moins la réalisation. Moi, grâce, commentaire moi si pena accompagner mon bal moi je dirais que dans ces métiers métier ils ont le rose docteur, le rose avocate, la vraie femme au fait dans ces casquette à la on est chroniqueur, on est youtubeur, on est taxé de tout, mais en dehors il y a pas de casquette, il y a youtubeur, nous sommes de femmes. Alors moi je dirais félicitations à maman parce que moi qui a moi c'est la chance et puis président félicitations parce que on a peine le coup de ma bien qui nous tourne dans mon ante. Grâce Temo. Président. Oui, en Afrique du Sud, oui, Luanda, oui, mais n'enga ba kin c'est ça vive gage. Toujours. Et qui peut bien papa, matin papa un peu les cas. Ouais, vraiment matin il y avait beaucoup les bon. Ils trop bien comme sous matin anniversaire. La 6e année na ye via Kei qui na Boboto. Biso tout au Rolanda. Donc on a d'avis na biso. Et on a to pesa ki idée ya ozong sama solo, c'est-à-dire place salle na do sala wana. Où ça salle? Salle wana et ozala ba production monsieur bana outa ke biso tout bata vivre la musique à toujours kutana toujours beta tout ça maman. C'est Crisandini parce que ça fait très longtemps bunga na scène et tout mbongo yo sala ko so madame tuko ko somba ko tana mai et surtout douane encore to ebimboka na biso na douane et puis ko tonga li sous ça c'est Crisandini comment ça. C'est que tenga na na héritier. Ah OK. Wata comment noter héritier. Donc les japonais ba congolais bola muto sala ki ba congolais na poto yango ne zongeli ba congolais na Congo so to kenda ko yiba ninge zonga pété so to kenda ko boma ingo zonga té ko kenda ko sala bola makasi bona mutuka tu penses pas que c'est belé makasi c'est belé té biso pe ba agi pour ça yo siko no zano reverement car mo no oui on a linga velar siko mona bon okozo yo no momia okozo ngo siko mais biso siko ba ya au moins la période de 50 ans 60 ans et au bimino na dernière minute ça momia ozongo la facilité né té ba mais ba boy na boy fimbo na fimbo to e bibino papé so merci Jika place na moni ba réserve on remercie ta batuna potote bata poto na remercier bango ba Jean-Claude Mabanzo nega kezalaka zina ko de makulusu na remercier batebele neti ba na ko pese maman na ngai Linda Stone merci beaucoup Presley Vita na politique comment mutuya aolobelaka makamuya la musique peut qui mutuya ezalaka o balobela pe makamuya mais na remarque ngo pa na bino
malgré que mutu ya mais on sentir que boza batu ya ba donc il y a un moment on a respect mingi pa na bino na cadre wana que ya te pona bengi ah nanga donc okoya osali musana yo déontologie na bino ya journalisme ezo senga bongo osali musana ndenge sala. Donc là, je vous félicite, en fait. On a été on a bien bino de l'eau, on a tout dans la place. Donc vraiment, remerciement, remercier bino à Mingi. Merci. Et puis, on a évité sur la lobby et belé, tout la lobby. Les autres pour m'appeler musique. L'air mot pour lobby nanga awa. On est une musique en fan na Mikeli Banini parce qu'il y avait eu trop de Kimutuya dans l'époque na biso. La presse, donc j'écoute tout. J'écoute tout. Donc ceux qui écoutent le lobby, ils ont exprès. Mais il y a déjà interprétant que le lobby est un peu na boye. Donc au combien d'ennemis il y a un moment où comment la moto fait un an on a pas to étudier comment to kudiko zonga na Congo to zonga na ba paramètres belé donc oza na makambo ya musique ozo landa pe makambo ya technologie ya musique et puis makambo pe ya ko aider ba petit o bazoya lelo yo bazwa pe relève mo ya bien donc il y a un moment lelo to zongi ça na sens wana OK na bulana chola ta sake ça qui y a un jour nango mais er mo pe na comment mona que ça qui ezalaki pona kolela pasi ya Congo c'est ça le gars to longola ida ça qui to rola ta musuti to zonga so pasi c'est ça na minute eza fona opesa de ba to soko force ya koluka biso to nyo kwa mi mabe ya koluka to nyo kwa mi mabe makasi combien de fois na kena ina ba instrument na ina kiti we pundi et simbité. Au même ba mission na Japon, on a même ba mission 2 fois na Japon. Na Japon. Mais ba vrai ça sur que na internet au monde. Na pe na ba visa Japon, 3e Japon ça. 3e Japon. On fait jour na Kende Japon na le langue fort. Même ba mission na Japon, na même. Mais faut mettre ça tout peut-être à Neston et 2. Te ça la projet mo ba munene. Toi na projet mo ba munene to ça la fifi. Projet mo ba munene to ça. Donc nous avons besoin na bino. Projet on est anini likambo ya tribalisme. Au moins le cas de tribalisme est zongi. Alors pour ko bannir, ko bolir ba tribalisme on a nous tout. Donc projet zali. Donc faina kutana otuna nga ndeno ye ozosa ba projet kutana maman ministre de la culture. Donc na komona maman ministre mais le cas na mingi ba aller retour peut-être voyage yo ba loko maman juste que na mona maman la ministre mais na komona e pona projet wana bino be bo soutenir projet wana oyo to ko salisa festival ya munene Makizembe festival ya munene oyo ozalake to betisa ba groupe traditionnel Lambio la Mugata. Lambio karaté. C'est toi le Kagaba. Donc ba groupe traditionnel il y a chaque région. Petit Baluba, ba Tetela, ba Yombe, ba Mongo, ba Ntandu, ba tout le monde to sala casting ya bien. To juba groupe on a tout au babengi traditionnel folklorique. Ça festival à mener dans le stade des Martyrs. C'est au groupe traditionnel les 3 premiers groupes où ils ont gagné le festival on a ngamo na mema bango na mikili. Bon, biso le 30 juin moi trop tôt. Le 30 juin pena to tien libaya na Martyr. Na tongo pena biso to silisi makamba Martyr le 30 juin na tongo groupe traditionnel ana tout to fandisi versa la le 30 juin sur un événement. Donc to memi bango na poto les 3 groupes oyo au Simba. Voilà. OK ba c'est nini. Na ebité. Yemo te ano vena vifo tiara libaya to tepena le 30 juin. Alors l'air wana siko to retourna ba oyo balobaka na poto ke musique oyo bazo bundisa biso na poto. To retourna bango mais siko ba groupe traditionnel ba sali bino nini.
na vie na mona na poto ba groupe ana betaka na balabala ba pesi ba bango pena ba la rebelle danger o mona pena mindele plein biloko ngo c'est comme si en plein nango mingi zala mingi na Europe parce que na mona noir mo ya simi condamné à la tibateni azo beta wana ba griller ça normal et puis ce ko to bema on a poto pour no beta na balabala te to on a poto o beta pena Bercy vous comprenez je suis ko ba songe Bercy ka groupe traditionnel basonge balupa na ba par exemple na pesi na ba mongo ba obeta Bercy oyebi combien de bato ba mongo ba na poto oyebi combien de balupa ba na poto oyebi combien de basonge ba na poto bato na nyonso ba otonisa Bercy ko lega même ba makamuso sala il faut que meka makamutu ya te non ba obeta te non et bien ko pesa fierté na valeur ya musique traditionnelle na biso au moins ba découverte monsieur Kozala ba lipe ko bengisa biso na ba pays mususu to on négliger tradition na biso to on négliger culture na biso te tant to ba culture ya rumba te rumba uti na ba koko mekendaki na ba Cuba rumba vous présentez quel reste pas on va te rumba Cuba Kumba d'abord rumba na bazande batokiba bah oui parce que l'air mondial aye pas na biso akuti biso na ba groupe traditionnel akuti biso na rumba te akuti biso na ba groupe traditionnel na biso to beta ba mbonda na biso ba makambo na biso da ba kofi ba kopia pena makambo ya kofi te oui après ba vieux calé ba grand calé tant to comme na indépendance ba groupe traditionnel tezaki non ko régner pour ba ça la différence neto ke na poto fallait ba ke na Cuba na Cuba kuna sikoyo babandi ko interpréter banzembo to bengaka o to yokaka ba rumba d'ailleurs comme on a rumba ils ba cubain ils a espagnol da photo pesa ba mo merci. Bon, non, ils ont musique, musique et langage, ils ont langue. Alors donc, si l'air baillé, si on est vieux calé, il y a un esprit qui a révolutionné la musique congolaise. Donc, il y a une rumba pour écouter musique traditionnelle. À partir de là, on a Rochero, on va interpréter, on va bailler. Tito est une rumba, autre une rumba congolaise. Mais origine, ils sont congolaises. Tu vois? Donc, tu as un groupe traditionnel. Il faut. Merci beaucoup. Oui, il faut te payer ça, mon nom, valeur avant Rumba. Bon, le but de l'organisme à la fin d'année. Viens le but. Puisqu'il paye ça, fait fesser à bon âge. Le 30 juin, c'est le 30 juin, dernier président lobby, il faut que ça de 10h à 12h. Tu as assez de martyrs. Vraiment, le 30 juin. Donc, la minute, tu as Gobelisha, Milele. Non, le 30 juin. Bambote na Zoro Mabiala. Les news des stars. Odile Vanga, on explique, on comprend. Fiston Saïsaï, le président. Fiston Saïsaï, on voit quel banga. Alors, il banga, ça a plaisir, moi, on s'en a. La Véro qui ripena, on s'en a d'abord à Fiston Saïsaï. Nama Véro Ndiaba. Ma Véro. Jean-Claude Mabanzo. Jean-Claude Mabanzo. Omoni Magizemeye. Non, il y a pena na za personne. Na yebisi makamutu, na na besoin obombater, akobenga yo. Akobenga yo solo là. Aza mboka nini yango boye? Aza na Suisse. Kuna France Suisse. Nzabe. Libanga pesa na bien, Fifi Siwa. Fifi Siwa Stone. Nada okanisa mabanga ngoya esala ga batu biso bien. Na biso mo pesa biso bien. Mimi Bambi mère supérieure na kati ya Switzerland
napesi mpe kombo na yo epai ya Makizembe. Mais ozongindisanga ça le savoir. Nalobi eloko te ye moko aoyeba mobenga yo. Voilà. Mimi Bambi Eric Lukasi ne kaka ezalaka famille Kivuvu na Bandal. Lidi Ndoi tozala mpe na papa zawa. Lidi Ndoi nakati ya Lausanne. Yo moko yebi kaka Francis Chiyoyo Muluba Cher. Muluba ya cher. Muluba cher. Ya pamba te. OK. Wana weske weshi ya musoso. Yebi tozana ye. Wana weske weshi ya musoso. Presley Vita, Evelyne Kiala, Igor Izalala, Papa Nikens, Rodrigue Kiangani, et puis Eric Lele, le patron, le jeune patron. Oui, Batumusu, Baraté, mais toi, on a patron, on a besoin de Eric Lele. Papa n'a pas joué. Avec Nénette Kibinda, Mambo Théâtre, on a battu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fefe Sewa. Nabosani Volti. Valdi. En fait, vraiment, présent, depuis Valdi, on a accepté que le président avait bien mis. On va tenter de présenter 3 anniversaire, mais on va faire fraîche. La Zaka va en lame. Et puis, on sous-soyez. Nabosani Valdi, il y a ça, il y a Gatonda qui est avant. C'est bon, faut pas ça capable. Abosani qui va foufou ezoya. En tout cas, merci à trop pour Nabino nous soigner. Vraiment bon appétit. Bon, to prier au bout d'amener. Nzambe tata salisa biso bilei oyo tozwi yango na maboko na yo tokendaki koyiba te tolukaki na ndenge ya mabe te na ndenge opesaka biso na moke yango tosalaka po ete bato balia mpe toleisa baoyo bazangi. Alors merci mille Seigneur, amen. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this,
Patson Makungi, omoni ken bien. Aye, yo ya. Fali avant. On va te là qui a donc malambo est le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.